binoka message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso bana Congo bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali ebele scotché branché vraiment lelo eza spécial masolo ya ndeko Eliezer o yebite gouverneur Ngoy Kasanji afundaki pour que basamba pona nini bokolanda ngokara awa na émission ya lelo l'invité sur Congo Millennium bayike bayi diaspora penza bobengaki nga bozalaki ebele kotunaka te mwana mboka Tatiana Osango nini eza kolekana na yebisaki bino te bozala pio parce que nazalaki na Congo central na lelo kara pona pesa bino ba information o ezali vrai et puis fiable ezala te que topesi information mwa kokoso donc awa ndeko Eliezer azana bisote depuis hier bakangaki ye si na moi moi lelo to tiki kara wana donc émission l'invité à lelo bokolanda olenge kani biso bapandi sango to sali marche pour que to senga moko kati na biso ba libérer na place ya pasi o azali. Pour retenir que alalaki na kaso. Pourquoi? Bon, bango juste après, bande konyo so bapandi sango, eza Serge, eza Peter Tiani, na ba imbo kamisusu bakoti pe na kati pona kolukate to senga liberté yandeko na biso Eliezer oyo azali na place ya pasi kasi to kozwa pe mo ba intervention na suka boko ka pe déclaration oyo bandeko na biso bakosala bango pe bayi ba journaliste exemple ya Daniel Safou bango pe kosala déclaration na bango biso nyonso ba journaliste to kosala déclaration pourquoi parce que liberté ya presse ezate na ville province ya Kinshasa voilà aba souffrir déjà lito e balobi ndoki aloki mutu aki ofunda susu pa ndoki Ndoki aloki moto baki ofunda susu pa ndoki suite aux andengeni Tatiana bien des années suite aux andengeni confiance à justice en mboka na biso peut-être bande au lisolo Mike lobi na 18h to profiter peut vraiment bandero balandi betela bango pe ça fait partie aussi bayoka osiko ndenge masolo le kana kilobi ndenge ndeko na biso Mike bakanga ki hier mais azwaki grâce ke ba libéré parce que musuku pe ya ba journaliste après ayo ndoko mino na lisango lobi to longue parquet général to ya pour tout le monde la PGR to zo PGRT to zo ki premier avocat to solo na habito zonga kuna pour qu'il va auditionner Eliezer. Tous vers 15 heures passées, nous avons pressionné pour auditionner Eliezer. 18 heures, bureau fermé. Document bimi, mandat d'amener contre Mike Mukeba. À 18 heures passées, justice à Moganabiso. République démocratique du Congo. Les journalistes, heureusement, tout ça là, judo. Moi, je suis un peu de judo, et ça va bien. Maman, bagara ko sakanate, makelele après ba libéré. Yambo moni Mike a été akimien. Merci beaucoup awape bande ko balandia Congo Millennium Patrick Kitoko. Yepe azara pe abiso na Congo Millennium vraiment Patrick peut to marcher qui n'est vraiment Congo Millennium Patrick. Lisango pena mingi lelo ya yo. Merci beaucoup Tatiana, merci ndenge tokutani suna ba ndeko na biso bolanda biso partout dans le monde. Toza pona cause moko eza important surtout pona biso batoyo ba pandisango ndenge ba lobaka toujours toya pona soutenir moko ya biso ou eza traqué par la justice, il faudra dire ainsi. Nous nous posons plein de questions to meka oyeba Marambango est-ce que justice y a solo ya mboka na biso eza na partialité ou bien na impartialité parce que tout le monde a un traitement surtout envers les journalistes pro changement et ça moi ma bemingi tout le monde on dirait que non baza ba victime ya musala ou ba osala et c'est là
plus grave encore parce que eza na maboko ya bato oyo basimbi justice ya mboka. Lelo eza masolo ya ndeko Eliezer lobi peut-être kozala ya moto mosusu toyebi te, mais tokosenga kaka na ba instance oyo ezo diriger biso, surtout oyo esimbi masolo etali biso ba journaliste, en tout cas ba meka sécuriser parce que tout ça peut moi métier moko en danger, ba meka ko sécuriser musalo to sala parce que ezaka rapona mboka eza pona bien naître ya mboka Congo. Merci beaucoup Patrick Kitoko penza tozali na mwana mboka Serge Kindomba naye tosombiti na makanisi par rapport ya maye mazali koleka na ndeko na biso Eliezer oyo azali mopandisa mbote na yo Mike. Mbote mama Serge Kindomba. Mbote mama Tatiana. Na kobenga ka Mike poto ebike Mike Mukeba lelo ayete pona nini? Mukeba ayete parce que oyebi l'État contre le peuple congolais na nzela ya montage o bango bakanango. Toyaki na makambo ndeko Eliezer toko makuna balobi o Mukeba ipe akana mandat d'amener. Yo so mona moto atelemi depuis 11h, mandat d'amener gobima na 18h. Elingi kolakisa ke l'État contre le peuple congolais akomi no tobengi bobangi. Balingi teke moto tu alobaka bosolo bokonza Kabila ekanie. Elobi ekokangisa biso minoko, me biso pe toyebisi bokonza Kabila ke to ali belombe. Nyonso bokipamba koningaka na mboko gepo bakangisa biso monoko tokolakisa bango baaka bakutaka biso bakotika biso ndeko na ngai. Serge Kindomba tango zota penza lelo ndeko Eliezer na place ya pasi penza okomona kate ata biso pe ba journaliste penza zo kotisa pe mwa koko soto pe bolembu penza pour que to continuer lutte oyo. Te ngana koyebisa bapandisango ke bokota bolembu te bitumbo ifo pe sabino makasi. Enseignement biso tozwa pembeni ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba tobengaka deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba. Na enseignement aya yebisa biso ke martyr ali moto balelaka ete. Esika makila martyr etangi il faut pesa bino makasi et puis bo continuer bitumbo ya ye. O ekomeli ndeko Eliezer ya passe. Mais toyebi ke tokolonga. Mais tokosenga ke na l'État contre le peuple congolais tolingi te ke justice wana ben instrumentaliser yango ndenge bango ba mesana. Awa toali toye komona procureur général de la République. Pona kosenga na ye ke mosalo ba magistrat bazosa kuna tomoni nyamu ekoti. Moto yo tozo benga le tout puissant gouverneur. Ndenge Moïse Katumbi aka à l'époque gouverneur na mbongo ba Kongolo ya bongeli nango ndenge moko pengo ikasanji. Abongi na mbongo ya biso ba Kongolais oya koma le tout puissant multimillionnaire. Alobi ke ye ali likolo ya justice a Congo. Moto akosala eloko ate yesoka lali ala muki alobi ke bakanga lelo na tongo ifo bakanga ndenge moko asaki na makambo leki na mwa mobali wana ndeko Eliezer. Pourquoi ye akangisi ndeko Eliezer? Eaki na libota oyo ezwi libanga wana ya diamant. Weke moto wana ngo ikasanja aka na misala wana makamba diama na ndengo abandaka kozwa yango na ndengo ye moko ayebele. Moto akufi famio ya ye bae koluka moto tobengi na kombo micro ya peuple congolais na kombo ndeko Eliezer. Balobi papa sunga biso ke mongongo ya biso eyokana. Ta mosu pe koyokana na nzela procureur général akoyi koyokango akoluka solution na makambo ekomeli bango. Malgré que mongongo ane yokanaki l'État contre le peuple congolais. Nango ikasanji motema likundo bayoki balobi boni bosolo yoko ekobimisango na miso abatu. Ngo ikasanji sika alaki na kwita miliko aki nango na champagne abeti mondenga abike na kolakisa ye. Yango moni kenga na sengi na ndeko Kabila soki asolo akana bolingo Congo ameka kwa intervenir na mboka oyo. Parce que justice à Congo moto asa kango lisu confiance alite. Boni boko kangaka journaliste lokwa bokanga soso po bokende ko boma po balamba ye. Yango ano moni libota oyo bayaki kosenga ndeko Eliezer sunga bango bazo continuer bazo soutenir ndeko Eliezer yango moni biso to uti de palais de la justice ngaku na benga ngo de la palais de la justice te na benga ngo de la maison de Kabila kino awawa meto yebi ke justice o to aneliki oteto ko ekoliki lobake bolinga Kongo kanga bokonza Kabila makasi ala kisaka même na ba pays voisins ya lobakane ba ebisa keke na mboko démocratie soit disait existaka po biso to bi démocratie existaka te ali bitumbo Tshisekedi atikela biso o to bengi ekumbaki national continuité à combat na yango biso tozo continue to sengi na ndeko Kabila justice sa masolo
ngoika sanzi atika koinstrumentalize bazuzo ya azopesaka misolo po yebia wana Congo bokonza Kabila po sala présent ba tribunaux nyonso surtout il faut ala no liboso moto akalève mutombo waka moto a service à renseignement nde bako imposer yo babike no s'occuper na makambo etali justice oyeba droit oyeba te lokwa yo pesaka bango makambo etali service à renseignement yo katango bakangi ndeko Eliezer balongwa na makambo ya diame komi ote ya muchambula rais oyo afingaka rais soko osenge loba na elakisa biso bililo afingaka rais bililo yango ya kate yango moni bamenasaki ndeko Mukebai yango moni ke lelo aza absent po bayebise ke l'état contre le peuple congolais azokana akanga ye susu ya bango bakoboma biso mais soki bakoboma toyebisaki Kabila ke biso tomilengeli toali bato tomilengeli na nyonso Kabila koluka ndenge tozomona ba journaliste en danger mageke awa toyebi te mende mosalo ya elokwa ayepa kota na kuita champagne ya makambo etali ete mais toye tozozela décision finale o bango bakozwa comme décision mais toyebisi bango ke peuple ana biso na sima tokolemba te kotombolaka mongongo ya bakongolais o Kabila la kaka bango ane mobimba social loyembo Kabila la kaka bango kino lelo loyembo wana etika lobe ndoto na via peuple congolais Kabila kokangisa biso monoko te toko continuer na maloba modèle wana. Merci beaucoup Serge Kindomba na monite Patrick Yoboza Motuna. Ndeko Serge tozana yo awa uti koloba que justice ndemte kangi ndeko Eliezer justice kangi ndeko Eliezer te ngoika sanzi moto abengi alobi bokangelanga nyama wana ndenge bango balingisa na koza Serge Kindomba bakangi ndeko Anatole Kikwa aswa misolo a Osefrem bakanga elule wana lisusu liboso kaka même justice wana donc pas procureur général de la République pour la solution n'est pas là une contradiction de quoi ça et à te que tozo luka contradiction parce que PC webika archevêque soka archbishop toya wa non seulement azali procureur général de la République a aussi Moussa Nzambe soki a solo bibilio yo atangela ka ba fidèle ya yetongo midi poko kio Nzamba lobi ko zongisa na mabe na mabete to bengi asalela liloba ya Nzambe wana asalela sentimate o bango bakota nango bokonzo akaniaka kelelu entre eux ne se mange jamais tete ngoika sanji abima libanda ya makamboyo atika justice elombe mobali ndeko Eliezer abaki amilengeli liboso abazuzu nyonso bakotuna ya kosala mengoika sanji atika mosalo bango basaka na nzela asinga soka bengi alobi ke kangelanga moto fulani yango wana ekomeli ndeko Eliezer yo mona kite tango bayeba kanga ndeko Mukebai yo moni moto azalaki ndenge mobiso to ali na 10h mandat d'amener contre eux bima na 18h elingo la kisaka l'état contre le peuple congolais procédure bango balukaka ba procédure manière bango balinga bakangisa ba congolais munoko balingi ba banda ko intimider biso mais tolobi ke to kolemba intimidation te ya bokonza Kabila ti na suka nde bakino bakati na lifobo to ko continuer na bango ndenge bokipa baki na mboko bakutaki biso ndenge moko pe bakokende bakotika biso. Merci beaucoup. Une question, likambo penza pe ba diaspora ba ko mitunaka mingi penza ya likambo ko eba ndeko Serge Kindomba opesa biso penza to comprendre likambo occupant wana lakisi nini po nazo comprendre te occupé ali mopaya o to bengi ndega elaka na eloso soka zwi loso ya ko ikokende bangwana bato ba na bokonza occupé ali nani ndeko Moïse Katumbi o l'état contre le peuple memela kibiso ya comme congolais mais soko landi azo mo 98% akoli beaucoup plus na Zambie na Kinshasa parce que moto azali bantu azali congolais né grandi sur Congo oko kaya baga mingi français makasi ou bien 4 langues nationales mais soko monique moto anglais ya monoko ya bakango facilement ke koleka lango ya lakelo bamaka na Congo soko landeli okomo akeno moto wana moto ayaki koya occupa nani l'état contre le peuple congolais tango moni indien na libanais basangani ensemble na ba général bayebise ke Matisa lipa wana biso déjà tokota na eloko tobengi tokota na via supermarché toliako babengi pain au lait baliako babengi croissant bayebi ke petit peuple o aza victime ya bilande ko Kabila biloko wana na makoki ya kolia yango te mais tango lipe mati omoni ke tango abengaka bango l'état contre le peuple congolais musa na bango yango wana tango tolobe occupé ali ke justice a mboka et ali justice tobengi ya deux vitesses qui kwa kozwa misola l'état bakokanga ete le tout puissant mandataire o babengaka na komba Constantin Mbengele déjà même 40% na 4 FPI soko ko défi 40 au défi $300,000 akosenga na $300,000 oyo zwinga fona zwa 40% mbongwana yo kozongisa 300,000 avec intérêt
mais ya somo na ya mawa tango Constantin Mbengela longwe kuna na FPI biso toyebaka ke bokonza Kabila kotia maboko tolali tolamuki Constantin Mbengela sangisi bato na fiki na tie bandeola monene koto photo na koto photo ya Kabila alinga bisa ba Congolais ke makambo to ya bande kosala na FPI e akisulo patronage ya Kabila moto akosala ye loko alite yango moninga abenga kango oyo e ali otobengi l'État Ali Babel 40 volets tango moni na kata mboka ya na général na kombo Miss Gabriel Tango Fort il a dit ça clair abike moto akosala le côté il a investi 10 millions de dollars américains avec elle soko obetu na ye li futo ya ya ka combien ndenge ni soda congolais ali soda le plus malheureux du monde policier congolais est incapable de kotangisa bano ya ye mais yo 10 millions zo yango lolenge nini kobanga te ndeko Serge Kindomba parce que Moïse Katumbi azoya leader te Moïse a leader te tobaki yango déjà leadership opposition ali o ekambambi na mwa mobalo tobenga kilo a peuple congolais na kombo Félix Tshisekedi et a vu nanga te mais Félix Tshisekedi pourquoi tobi azali choix peuple congolais Félix Tshisekedi ali moto bilan et ali maboko pembe atikala jamais ko travailler na moto tobengi l'état contre le peuple congolais mais ndeko Moïse Katumbi ali moko abato a travailler ensemble na l'état contre le peuple lelo yo soki ba policier ou ba militaire bano ya bango batanga kate Moïse Katumbi a di nombre abato ba komisi bango ba malere lelo yo fonctionnaire congolais soka ali malere Moïse Katumbi ali di nombre lelo yo pasi ya ba congolais ya enseignant yeba ke Moïse Katumbi a participé na kati ya bila ndeko Kabila bozo banga Moïse Katumbi na yangwana bozo ndima mingi papa Kizenga te Kizenga na obaki yango ali ba distraction soki mbato bali seye bali na bolingwa Congo batika na obaka na moko mususu ana débat soko lingo ekola ndeni okosa Congo mabe sur le plan interne il faut ekola ngo pa Kizenga na moto nga benga les gros bébés de la République pourquoi na benga Léo Kengo dondo les gros bébés de la République mamo abotinga akuta Kengo na bokonzi nga na botami na kuti Kengo na bokonzi na boti mwano ya nga ya vie ya liboso akuti Kengo na bokonzi pourquoi mboko ekoki kozwa en charge kozwa ba Congolais mususu ta en charge lokwa bazwa Kengo adondo te lisumu na ya akomi moto yo akomi vieux sage il faut démissionner biso bilenge toi ka kozwa conseil pa moto lokwa Kengo mais toi li ne loko to kozwa pa Kengo te po Kengo ko enseigner ndeni okosa Congo mabe sur le plan interne yango kinga na ebisio ke tango lobby leadership opposition na lobaki yango ya na 3 personnes bazo incarner baza ba candidat opposition elombe mobalo to benga Martin Fayilo to benge gardien du temple yango moni to sengi même na opposant au bana kata assemblée nationale si réellement ba opposant solo Kabila ali fait mandat mokomo moi mobalo to benga gardien du temple opposition ndeko Martin Fayilo a démissionné na ensemble wana lobby aboyi makambo bo lobaka na bilili ke Kabila ali fait mandat bino pe ba député opposition bokangami fait mandat Kabila bino botika le lombe wana bimi moto ami balé to lobaki na kombo ya soda ya peuple congolais na kombo ya Frank Diongo on a benga ka prophète politique à temps présent ayebisaka biso ke accord ya Senko Kabila tsheli biso motambu peuple akolela yango lelo tolela lokasa wana ebimisa moto na bakaza Richard Linette fumé pauvre politique Tibala ya misa totobi moto akoki ko bakaza candidat opposition kombo na moi mobalo Félix Tshisekedi alakisi biso abima na kati d'assemblée nationale aboya kokota bato to Kabila kendaka na bango makambo ibiza bango na debosa bango basami badi banga bakapita moto mosusu atekeli Kabila vie politique na Valentin Mubake bato wana nyonso tu wana oyo basali ke leloyo Félix Tshisekedi ba Congolais bazobenga miroir ya souffrance na bango soko oki pasi ya ba Congolais ensemble ya ba Congolais bazo reconnaître que bilan ya Kabila ezali positif na venir to bengi boulevard Tchat dans l'ensemble ya Congo ali négatif bangwana boto bachemo mobali wana maboko babike to ko soutenir candidature na yo comme président de la République et non candidature ya monsieur Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse Katumbi? Pierre Lumbi waka conseil spécial en matière de sécurité à Kabila. Influence ya alaka nango ya koyebisa Kabila. Kendima contrat chinois o ya komela lelo multimillionnaire. Les mêmes influences il fera ça pas bongisa via ba soda, bongisa via ba policier. Tango ba policier congolais na ba militaire. Ba na condition de vie à mabe. Mais yo yé lelo comme une opposition lingo comme donner des leçons. Biso to boya ka ba donner des leçons à modèle wana. Serge Kindo. Deko même en église moto ko bonga motema na 7h amena 8h6 akoko ma pasteur. Soko moni moto na 7h abongo motema na 8h akomi pasteur c'est que bima na 4 église wana.
soko moni Satan akomi côté ya bato bolingo yeba kese gasali Bible sika. Tango bayaka boyambaka bango malamu. Eko toyambaka ko renforcer opposition. Te ndeko. Opposition congolaise, c'est l'ensemble du peuple congolais. Oyo bayebi ke bilan Kabila et ali positif na GLM. Soka la muki abimi pour kota na motuka yemoko Kabila yebi ke bilan ya positif. Mais dans l'ensemble ya Congo ali négatif. Bango anande bato balobi ke Moïse Katumbi tokondima candidature na été comme candidat de l'opposition. Ali moto abongoli moté masika. Et puis na koba na bato bazoloba. Awa na opposition toki sango moko awa te. Ndeko. Na moni moto babengaka na komba Delice Sanga aka moto naka na respect naka na considération vis-à-vis ndeko Delice Sanga naki na ba estime mais lelo na komi ko douter na qualité intellectuelle na ye même diplôme ya ye ndenge moko l'état contre le peuple bakoyi ko kabela mina ku diplôme ba pesi ya doctorat ndenge moko bakabeli matata diplôme oyo parce que ko bossa na te sika matata zwaki diplôme kuna na IPC bali na mwana mwaso na komba Francine Muyumba wa okisa IPC soni ye ke là c'est akate mokombo na ye chaque façon que examen ça ma bimagobe na première session elingi ko lakisa ke diplôme se sanga tango se sanga ko ebisa bato alobi que bilan Kabila ali négatif mais Katumbi a bien géré province ya Katanga. Ça c'est quelle logique? Ya lokwa yo boti mwana ya yo. Mwana moyenne na classe pas il faut 50%. Mais mwana na yo lokwa Moïse Katumbi linga makambo lisano mingi o babengi sport. Na physique azui 5 sur 5 mais dans l'ensemble échoué. Yo tata ne obetele maboko lobité. Lokwa échoué na moyenne mais lokwa zwa 5 sur 5 na physique c'est que mwana nanga azui. Lokuta yango moninga na komi ko douter na classe même à Delice Sanga ndenge l'état contre le peuple akabela ki matata na minako bako kabela pe diplôme. Serge Kindomba, merci na yo matondo ndeko. Merci beaucoup bandeko balandi ya Congo Millennium sino penza na maloba ya mwana mboka Serge Kindomba ndeto tie litono penza na émission na biso l'invité ya mokolo mwalelo kasi nazaki ngamo côté bomoni te nazaki penza na Patrick Kitoko. Patrick, mot de la fin par rapport à émission lelo. Merci na batunyo so balanda biso à travers le monde, à travers le site au Yabiso Congo Millennium. Restez toujours branchés. Ce bonniboye ba masolo au Italie politique to ndenge Congo zéro tambola boke musikate vous êtes toujours branchés na Congo Millennium. Quant à moi, je vous dis déjà merci parce que nous avons vu que non prochainement to kuta suna bino. Merci beaucoup Patrick Kitoko, merci à Papa Riki Dibendi, mon boss, Motema, il y a la pomme verte, Maman Gouli, et merci également champion à ma gauche depuis Paris, merci à celui qu'on appelle Dieu donné au Sango, et pourquoi pas aussi remercier de Gueule Mavinga le roi, Motema et à la reine Agnès Onotetelake, Mafumbe, merci aussi à Riki Nemiala Wayambo, Boketu Premier. Merci beaucoup mon grand et merci à tout le monde. Bino Bayo Penza Bolingara Tatiana Osango, Cécile Osango encore une fois, joyeux anniversaire. Hier Eric Lusandou Sadi na quoi ici $100 et soangate parce que na bige na olorota Banque mondiale. Warayo Moro. Merci beaucoup à vous. Boboto Bondeko Eko Bakorenye na mabota mabino soki Nzambe azongite. Retrouvez-nous prochainement na émission l'invité, na invité Moussous. Allez, au revoir. Congo Millennium, Congo Millennium.